Vraiment esengo. Otei ozapena. Merci beaucoup. Ezali malamu. Salongo tozali kosalango avec vivacité parce que ezali makambo ya likolo oyo mokili bayeba kite. Mais lelo nazela l'homme de Dieu le prophète Konde Paul Dominique musala nzambe ya solo na kati na mokili mobimba alaksi biso yango tozana affection kosalango. Nanzela salongo maladi ezali kolongwa, nanzela salongo nkolo azali kokangula ba oya ye, pe nanzela salongo nzamba azali kopetola mboka ndenge recommandation epesamaki epana l'homme de Dieu le prophète Konde Paul Dominique. Yango tozali kosalango libota bipai bozali oyo bana kotelema nanzela salongo ezali ordonnance ya motute mais ezali bongo mobeko na nzambe à travers mosali na ye le prophète Konde Paul Dominique. Voilà. Vraiment bolandi vraiment salongo ezaka pona bandimité. Salongo ezana bandimina basali parce que bayebi bino moko bolandi ndenge basali bazo témoigner ndenge batiki vraiment assurance na zela salongo. Yango wana libota tolemba te pona evre tata lelo apesi biso à travers sa grandeur. Yango wana vraiment esengo na likolo pe na se pona salongo. Tokolemba pete tozala na zela. Wamana ba jeune fille yaya yo chaque jour to mona kaka na zela salongo. Oza makasi olinga ka salongo mikolo ba okima me yo chaque jour. Vraiment témoignage à salongo vraiment ozanango. Tozana mama na biso mwantumba Yohana bomoniye. Amoya lembaka te pona na salongo chaque samedi azalaka présente. Alors maman oko témoigner pepo na salongo. Ko témoigner pepo na salongo maman nanga témoignage à salongo zalaka nango. Parce que tout le monde a chaque jour na nzela olembaka te chaque samedi ozalaka na nzela pona salongo. Maman témoigner biso. Amen. Na chiluba mama tozana mujumai baroka na chiluba. Esa bantu bonsu moyi. Pinje tumuka chumwajeza salo mumiba tulongolola mumu bwani njira yonse bwani mpatwambila ni musalo kimujimali wonsenze bishi akanguka kimujima témoignage abuni kimujimali mipa wonsu afumina ndingela bantu bonsu moyi. Vraiment maman ujini jisanka à travers salongo. Vraiment ujua mama yeye ujani jisanka kuchoka to walu salongo uju traité vraiment kayabun salongo munjelo wa salongo vraiment tujini jitalala tujini jisanka vraiment wa mujumai mbita be vraiment wa salongo.